na mama ngonge beti tangwe koki anzambe ngalelie to misolo suka fasi eleki na mboka bandeko to misuka ya bomoi mboka ezanga bakonzi ba pepe bayebi epai balela te bandeko balandia epai na biso na bino mama likambo to fait votre émission manaka na biso na bino mama likambo moko ya balabala ya boleki ndenge na kolobaka butu lokola moi elongo na biso na bino ete émission oyo to manaka oyo soki ozwi tango ya bovandi pe bolandi yango okozwa makoki ya kotombola bongoto bwayo pe okamata bongo balabala ya boleki epai boyingeze kwa makina yo to pe ignorance zalaki epai na yo na kosima na sima ya konda manaka moye okamata bongo bomoto pe balabala ya boleki na makanisi pe na bwanya na yango yisonso ni mulopwe elongo nande kondongala butu lokola moi na kotombola ka moto bwa biso pe la moko na bino poso leki bande konangai bolaki bongo dimanche passé elongo na papa Kibambi Chintwa oyo azaki bongo invité ya biso to pe bien ngama na biso baoba ya panisango ya Afrika to pe ekolo so Kongo ya bosomi na tomolo bela ke meteli bongo beaucoup ya Congo émergent oyo ekomaki bongo kulutu matata mponyo mapone na nzela ya Kibambi Chintwa na interview moye ya akontaki ye bwandaki na angele pe netingia motune zalaki Kibambi yende nani matondi mingi bozaki miki ya kobenga biso na singa pe na kolanda biso na angele pela moko na bomoto bwa biso na bino kwandisama moko lelo bolandi bongo na ntaka makoma to pe génique na biso débit. Et comment mieux était invité du jour na biso zali bongo mama Feza la grâce divine Feza la grâce divine ozali bongo moko ya ba mama ba yeba tomboli ekolo Kongo na biso ya bosomi na libanda to pe na diaspora kontima awa na kati ekolo Kongo na biso ya bosomi na lisanga ya Africa World li bongo lisanga ekotombola conscience ekola musabo moto ya congolais zali bongo patronne ya chaîne ya télévision pe ya radio na niveau ya Allemagne kasiawa zela kati mabele ba koko baye to na kati ekolo Kongo ya bosomi to zala na yemba na mbala tango ni toki na kati lolaka to na kati ya radio Tropicana FM na ba diplex musika azala kitango iso pene na biso pena kosunga mboka na ye manaka moye pe mokotrobela ka yango to akane nzela musika na Allemagne biso na kati ngoma ya Kisasa lelo kamati mokano ya kozonga na kati ya mboka na ye pe akomi awa alobiete esengeli aso longo na biso na bino na kati ya mama likambo tika bonda biso na angele pene tinkia lokole ya mondele boka mobali okamati mama Feza la grâce divine pe boka mobali okamati soni mulopwe bande ko ya YouTube ya poto biso na bino lisanga ezali bongo mama likambo matondi mingi na biso pe la moko na bino mama Feza mbote na yo natombela yo bozongi malamu na kati ya mboka to pe bovandi to pe bon séjour na kati ya mboka Congo Kinshasa. Merci beaucoup. Matondo. Micro. Matondo. Natombi batondi mingi odandengo zongi na kati ya mboka Congo démocratique tikala lembisa mo lingala na ngalo bakezaka makasi mingi na lembisa yango pona compréhension na yo okoti mboka ndenge nini omoni Kinshasa comment par rapport na ndenge yo kelaka la musika na kati ya Allemagne na kati ya diaspora ozala kakuna na par rapport oyo kelaka na oyo moni ekokani to pe keseni bon koyokela na komona eza ndenge moko te c'est vrai na remercier pour la motuna et puis na opportunité pe bopesi na ngai pona kolika lisusu na kati na plateau na bino émission ya mama na likambo je pense que koya na ngai en tout cas on a remarqué à liboso penza na sepeli nango makasi ezali à partir ya aéroport na moni penza aéroport musale salemi donc ordre penza ekoti makasi toye malamu contrôle l'équipe malamu ba bagage pe malamu to l'équipe pe malamu et na kati pe ba structure ngo penda kitoko ka loko ndenge zaka na poto vraiment na ba normes internationaux voilà na ba normes vraiment internationaux et surtout que aéroport ezali porte ya ndako te tango efungwami tomoni déjà que déjà na porte
espoir ezali Elikia ezali biso batalinga tulobaka ndenge wana sika tokota na bozindo koluka komeka koyeba koyesa bandeko ete Feza la grâce divine azali nani auta wapi mwana ya mama nani papa nani bandaki ndenge nini po akoma na kati ya mboka Albane delo oyo akoma oyo azali vraiment tuna oyo za makasi po na ngai koloba nyonso tu na mokuse ko yandola kaka Feza la grâce divine la grâce divine wana la grâce divine wana ezali plus pseudonyme c'est-à-dire ezali ngolu et santu oui ezali lié na relation na ngai na Nzambe. Voilà, donc relation na ngai na Nzambe grâce oyo ya sala na vinanga et sali que nga moko nazomi mona ke naza expression ya ngolu na ye. Donc déjà oyo sala kakati na ngai pe oyo aza ko sala pe oyo azo promettre donc nazo mona kaka ngolu na ngolu. Obota maki wapi? Na bota maki na Kinshasa na mboka na la capitale quinoise et na koli moi mokeka ka mineur. Bongo de na kende mingi mopaya na mboka ya Poto. Voilà, na umelinde kuna ça fait 27 ans. 27 ans. 27 ans que banda na kenda mboka mopaya. Voilà. Atako mibutu kuibale na sambo tope 27 ans ndenge ofana kati mikili ya poto okay kokela am Africa World ibandaki ndenge nini lisanga ewana television ewana radio ewana nini etindaki yo okela yango pe okeli yango pona lokumu ya mindele te ya bapaya te kasi pona lokumu ya mboka na yo ibandaki ndenge nini likanisi pe kani etindaki yo poko malisika ewana Am Africa World na moni secteur lo bango mingi ezali vision moko eye tango ya pasi parce que moto ayebi Am Africa World il faut atala logo kotala logo na biso ezali kopesa déjà image na biso logo na biso ya Am Africa elakisaka mwasi oyo aza na zemi alors zemi eza lokola synonyme ya fardeau mikumba alors na kati ya logo wana tozomona carte pe ya Afrique eza na kati Congo kaka te Congo eza na kati ya Afrique mais tozomona carte ya Afrique na kati alors Am Afrique ebotami na kati ya tango ya pasi ekotaki ya Afrique pasi ekoti meme bamboka na biso et pasi wana tozolela mais tozoluka tososola tozoyeba bososolite tozoyeba te alors koleleleki pasi eleki tolobi mpona nini pasi ya boye nde na kati ya kotuna tuna wana pona nini nakomi tuna tozwi biyano nde tolobi tobundana na yango tosala penza eloko oyo ekosala ke emema biso na prise de conscience na bososoli parce que na bososoli wana pe Am Africa toyaki komona problème ezali mais bazo expliquer yango malamu te donc mutu na mutu azoloba na ndenge na ye mais na ndenge wana pe akoloba na ndenge ezosunga te alors biso totelemaki na motema moko lokola bo mama parce que lokola logo eza mwasi azemi ezali kolakisa conscience ya mwasi bon biso basi nde tozali kofuta tozali kolela mingi chaque fois passe ekotaka alors au lieu biso tofutaka kaka tozala kaka ba victime tozala kaka ba esclave il faut nous biso to banda na conscience biso to telemi tango biso to telemi nde toyepa mibali tango tokoyepa mibali na sima nde tokoluka kobombisa donc Am Afrique ebotami tango pasi ekoti na Afrique Am Afrique ebotami tango pasi ekoti na kati ya Afrika mama azali bongo elembo tango kamati logo to pe emblème elembo ya bino ya botali okamati te botie bongo forme ya Afrika bokamati mama yango azala take akoteka maite amour conscience réparation mama ewana akamati zemi Olobia te mokumba ekitaki epai ya mama Feza balobaka kote ya mwasi moko ezali kote ya mokili pe mboka mobimba tango Afrika ekomi na pasi etango yo lamuki oli koloba ete okomprenaki to bosusulaki ete mama nde ezali mokumba ya kobongisa Afrika pe kobota na ye ekozala esengo ya Afrika moko na lobi toyaki ko comprendre que mama mwasi
pour Zoazemi, il faut la moisi. Et pour Obota, il faut la peka moisi pour matrice n'est pas na biso. Or, na kati na matrice, oye fandisi mwana, oye toko benga fardeau. Soki fandi tango boti yango, okoyeba pasi ya kobota wana. Alors, ba pasi wana eza beaucoup plus na moisi. Moisi azali pe lokola symbole na biso na Afrika. Yo poko kozala moisi na cadre ya koyoka fardeau ko partenir na pasi wana. Elata yango lokola moisi. Soki boyeba ka Biblia te po na kati nanga pe na za évangéliste na te ya ka pe na Nzambe. Alors, na côté wana eza na passage moko boko limbisa po tozoloba makambo social, société pe même mboka. Mais tokota pe mwa bon Nzambe ndambo po Nzambe aleki kaka. Côté yango toleka. Voilà. Moni Nzambe na Biblia alobaka eloko moko na bana Israël alobi. Israël alobi Nzambe abosani ngai. Mais est-ce que maman oya bota mwana akoki ko bosana mwana a Melissa mabele? Liboma. Voilà. Soki maman ya bota mwana Melissa mabele abosani yo. Ngai na kobosa na yote. Donc Nzambe a comparé bolingo ya lilimboka na ye lokola mama boti mwana lingaka mwana na ye. Quand bien même ko zala ye possible a bosana mais ye Nzambe a kobosana te. Donc asali ke ye epanye azem possible a bosana mwana ne laka. Donc omoni eloko ni yango likoloba ke moi c'est pas rose la symbole epai na yo mobali. Nde yango eza lokola logo na biso. Lelo oyo mama faisant la grâce divine et tumbana yo olobi te bolingo bomoto pe bobongisi ondimisa miete Afrika soko bolingo ezali ekotombwama soki africain azi conscience akobatela mboka lia ye soki akamati bolingo asangisi yango na conscience na ye akoki kobongisa oyo ebebaki lobi na devise na biso wana papa na ngai elobi déjà nyonso na makambo tosalaka amour, conscience, réparation. Omoni avant moto à réparer loko, il faut assocer. La nécessité de réparer, il faut assocer. Pour moto muso sa ko moni loko baby ma azana tina ko réparer en côté zo le belé loko ta. Mais moto ya sosoli nde ya ko bongisa. Yango moni to bandi nanu na amour parce que bolingo eza moto ya makasi surtout na mboka lokola Congo. Toza na bolingo te. Eloko ane komelaka biso meme pasi na bamboka bapaya oyo tofandi ya mindele. Toko sambela mingi. Me Nzambe aza bolingo, me to refletaka yango te. Soko tali mindele bango basambelaka moke. Mais on dirait bango bakotia bolingo na bisala. Mundela kosala yo mabeka ka boyete soko za na ba droit na yo ozali na mosala na yo kosala akosala yo kimutema mabete mais moto moindo oyo azosambela mingi nde ya lati mabe nde bomoni eloko wana nde souci na biso tango tozosala ko ba étude ya ba problématique ya bamboka na biso tomoni ke bolingo eleki nyonso ende na kati ya bolingo soki tolingani bolingo wana nde kosala ke to sosola mabe to misala na oto bengi conscience na sima na bo sosoli to ke ko réparer oyo to bebisa ki biso na biso donc yango wana na devise na biso nde sangisi nyoso biso to saka na Africa world. Lelo oyo mama Feza kulandisa manenge komona mwasi ya Congo et mwasi ya Afrika azali ko se comporter et ni ko baete azana conscience de société. Bozaka pe tango ya kotala ete bit nini sala ki ete to pe cause sala ki ete mwana mwasi to pe mwasi Afrika akoma to tidjaka likambumbala moko te ko bi mwasi Afrika omoni Afrique eza vague na chaque pays africain to za pe la ba culture tradition différente omoni biso bato to za na central na ba o baza na ouest ba fa ndenge moko te to mona ngo pe kuna na mboka bapaya to mona ke basi ya Afrique ya ouest baza na mentalité mosusu ba pe na comportement mosusu et là to lipe mosusu même na ndenge ya kofanda na libala baza ndenge mosusu na biso alors na ko sepela mingi to fandisa na mwasi ya Congo to na Congo lokola ngape na Congo ndeza mama ya Afrika te Congo appelle le cœur de l'Afrique la RDC eza na motema ya Afrika ezali pays moko très stratégique na Afrique
Alors la femme congolaise nde sikawana eloko ya koloba ezali bobebi nyonso ezalaka na cause nango papa biso totalaka likambo na cause parce que soki totali toyebi cause nde tokoyeba ndenge nini ya koresoudre omoni maladi mpe ntango ozobela oye lelo mutu pasi lobi mutu pasi monganga kolemba akoloba lobi boye te oyo tomoni fo tosala examen général tobimisa kombo ya maladi ozobela te to mpe soki sesengeli na maladi na yo. Alors mwasi ya Congo soki baexamine kaka makambo na ye ezowuta wapi koke lelo ndenge papa olobi namoni neti olobi basi baza na mwa mabe mingi mais nazomona mpe mwa amélioration moke perte ya conscience, perte ya conscience, crise ya amour, tokobanda na identité. Omoni mwasi il faut découvrir identité na ye soki mwasi adécouvrir identité na ye akoyeba azali nani mpona nini nzambe asalaki ye nde aparti ya wana akomitala par rapport ya identité na ye soki aza kosunga to aza kobebisa soki aza na kati ya rôle na ye ya mwasi to aza na libanda ya rôle na ya mwasi. Alors soki aza libanda il faut to rattraper ye, il faut to récupérer ye azonga na kati na identité na ye bongo akende kosala mosala na ye. Donc je pense que na place wana mwasi ya Congo na moni mo ata moke mpe na sali awa ya oyo babengaka dépravation de mœurs mwasi ya Congo abungisi bomoto na ye penza mais bomoto wana oyo ya abungisi azali ye moko te abungisi yango, c'est la société aussi. Société mpe sali ya ekoma bongo bomoni ba manière ya ko vivre na mwasi ya Congo na ba pays mususu lokola ba pays arabe eza difficile parce que société wana etie ba ligne de conduite na bango mwasi oyo azali na makambo ya mabe aza déconsidéré et soko aza déconsidéré na société ekosala yo pasi okoyoka soni parce que bazo déconsidéré yo. Alors je pense que quand tu es mal à l'aise, on continue à vivre dans la vie au bateau de considérer. Voilà, au Koluko Bima, parce que vous en à l'aise. Et ça même la société juive, Kala. Et ça qui bon, moi, ça a une réputation à ma belle, à la place. Donc il faut l'ukati, donc c'est-à-dire à se faire accepter dans la société wana. Wana c'est que qui naie à Zouangolu moko boyanzambe pour faire accepter sous de nouveaux dans la société. Société n'a pas besoin de permettre yango. Ce que devient moi c'est à Congo lelo, la majorité oyo ba BBC, il faut pas retrouver identité na bango. Moi c'est azali nani. Pona nini azali moi si. Bongo soki société. Nebe ça tozali. D'accord, moi c'est à Congo. Des personnes espèrent na yebi tout là que. Eh bien oh. Mais ali sur la femme moi c'est à Congo. Oh, il y société système de salia ça bon akoma bon on peut aller ok donc ce qui que c'est que le bapenza moi mingi na côté à moi c'est à Congo société peut créer yaka ça la capé ba mœurs nango ili ko ba ndenge moi c'est à Congo akomi lelo mboka pende moto sali était comme ndenge akomi mboka sali pendenge na lolenge kan tolérance acceptation. C'est-à-dire tant que vous avez toléré yango, vous sepeli nango. Micro s'il vous plaît. Voilà, vous sepeli nango, vous allez comme nango normal et puis si pays à l'aise, il peut continuer ndenge wana. Donc eloko wana ezali ko senga conscience ya o etali bakambi pe parce que bango nde baza ko éduquer aussi la masse. Donc oki ko tala ba structure des partis lokola le ministère de la culture, plutôt il y a la femme, conditions féminines, tout ça. Ministère en genre, famille et enfants. Voilà par exemple, il appartient au ministère Rwanda, total à ce qui devient la femme congolaise, la fille congolaise, qu'on a comme nini bakoki pour ça la place Rwanda. Moi si à Congo, maman fait à la grâce divine à Bungisi atako boko konaye, ndenge ya kolata tradition na culture naye. Moi si à Congo comme kolata ndenge alingi kolata, lokola ba mindele bataka na poto. Moi si à Congo tambola moitié ni moi c'est à Congo za komela masanga e koleka atako mobali atako ba katangi ba mena katumena kanenge wana te moi c'est à Congo a commis ko se comporter comme plus que mobali moi c'est à Congo comme les lesbiennes moi c'est à Congo abungisi bo moto na ye nyoso
iso wana obeka ka mboka ne moto commissaire to pe ko embrasser na ko meka ko defa culture ali ayete to koloba l'une de cause pour nanga de toute façon c'est na lobby société mboka et permettre yango ezali l'une des causes hein ezali l'une des causes ce qui to lobby to réciter to ko tala pe côté éducation c'est éducation de base ezali pe ko jouer ça dit ben wana ezoko appartenir na ba famille ko tala ndenge bazo élever bana na bango ce qui totali ko tala pe ba failli la conscience ya yemoko la personne la femme yemoko mosi bon moto pe yemoko parce que moto pe yemoko même société ezali ko tolérer ba biloko amade akoki se créer certaines conduites ya yemoko pe suite ya prise de conscience na yemoko personnel akoki pe ko se créer na coin na ye. Alors yo lobby ba problématique papa mais biso to étudiaka ba cause pourquoi moi c'est à Congo comme ndenge wana est-ce que eloko moko te tindi akende bongo parce que ce qui est dans loko wana o etindi ba sosoli yango te e ko aider moi c'est à Congo te moni soko bi moi c'est à Congo azomela masanga mingi koleka même mobali or toki totali na effet psychologique komela masanga ezapé lokola fuite en avant tu fuis un problème psychologiquement parlant ezali ko laksa ba signe que elle a un problème akimi na masanga mais soko poussa nelie pembeni ko solola na epona nino zomela boye moi si komela masanga mingi eza malamu te akopesa yo explication na ye pourquoi avant ezalaka te et pourquoi ekokoma sikoyo qu'est-ce qui s'est passé pour ekoma ndenge wana est-ce que côté ya éducation de base est-ce que côté ya société est-ce que côté gouvernemental on n'a pas toléré na ko pesa exemple moko vraiment beaucoup limbi c'est ça pour na ko kumisa te kolobelo côté il y avait un temps o ngana yebi toza bana mike mais ezalaka moi ça Congo elateli kaka okolaka kolante sexy te wana il faut tia liputa obima bongo siko keko sala moya yo mwa loyenge ndo longoli yango pona nini eloko nini etindi ya bata mabongo société mboka elobaki tolingi bilata la ta salite te et pe comment ki même service disciplinaire na ba cadre bazalaki voilà ozoye ba cadre ba ko pesa ba mbandi ba koto ba kanyo nango au futi pena mbumbano voilà parce que balaki ba valoriser un moment la femme congolaise autrefois zaïroise c'est-à-dire ba face à la femme de valeur voilà alors cet élan là ba ko lâcher ngo après ba sikoyo ba salier une chose de plaisir alors moi si à Congo o ya zandi ko ba identité na ye à comprendre que je suis devenu une chose de plaisir et loko ya bosala li pona ko sepela ya musamoto alors pona sepelisa bien na aider ya ça la choix bien na lati sexy kwa monaka déjà c'est un langage c'est une tolérance de la société alors na place wana ka ko reprocher bango mais société zo sala ke za la bongo ça moi passe et ko aider bango te. Maintenant, c'est un travail d'éducation de masse. On est biso bato ba média boye koloba na ba radio koloba ka boye à chaque fois ça va toucher, ça va interpeller et je pense que quelque chose peut se faire. Mais ça a plus de conscience d'ensemble. Bon moto ya bolamuki ya lisanga mobimba. Mama feza tikato tikala ngambo yiwana tokota sika on kabeteli bongo diaspora o yozali 27 ans na kati ya mikili ya poto 20 moko ebotami na kati ya poto etali bongo ba combattant to pe mbonge wana ebotamaki kino mokona elo na kati na yango ba combattante pe bazalaki pe bazali basi bakobunda basi bakotelemela esi okamata moka na kati ya am Afrika tango biete réveil ya conscience et bon moto na biso pe réparation et si ozaki pe tango osangana baninga wana otuna bango nini ekomzaki bango elonge wana pe etumba na bango ezalaka nini bakolukaka nini pe mboka elikie na bango te bakoma tokoma epai kani. Je pense que na combo combattant wana ebandeli zalaki nde résistant zalaka nde résistance zalaki nde résistance combattant ekoya après na 2011 tango ba veille ya ba élection présidentielle nde kombo wana combattant ya kikoya biso to étudiaka ba problématique papa alors na ba étude wana même tango lobi combattant et combattante normalement concept nango ezali ko combattre mabe moko boye po bolamu moko ekota alors ngapi na salaki na kati tozalaki parce que biso nde ezalaki côté ya basi
au moins ba ko violer basi tout ça là, tout ça qui peut moi ba condamner ba fait wana. Mais oyo yoza koloba ya combattant boto ba des autres comme moi biloko ba ko revendiquer baloba kapé yango ba komba komata kango. Mais phénomène wana ya combattant et tout ezanango ba congolais oyo makambo ba expliquer ki bango na makambo etali mboka nde sala ke ba se créer mouvement wana sango ya mosika voilà sango ya mosika bayokaki ba peut-être ko luka ko kota penza pona ko landela nyonso vraiment eloko na senga kapé bango to lobaka ngo même na ba radio na biso na Afrika que il faut ko luka ko analyser problème ko kota na bosunde ko yoka côté mon côté ko yoka côté nyonso bongo réfléchir nde eloko wana nde to senga kana bango chaque fois eloko wana mais mingi ya koloba na bande ko na biso ba combattant toza en dépit de tout biso tout ba congolais hein congolais yango nde dénominateur commun na biso ba combattant bozo benga ba congolais bango bazali ko prôner changement ya mboka ya régime makambo nyonso bakoma kango bakoma kabalo baka biso to reva to senga kana bango de communication il faut que dialoguer na bawo ya mboka il faut bo s'échanger et ko aider bino pona bo se comprendre mboka zaka moko ko wana to ko okabulango te alors ceux qui toza na problème ko welela il faut ko solola yo lobi tenga yi likambo eza oyo po pesi moninga peta ye pa lobate non oyo yo lobi oyo kapé ezali pe boye nde loko wana nde tobundana kanango c'est-à-dire ko kotisa pont ya communication enfin que ya koluka kimie kota entre biso bato ya mboka libanda na baoyo baza na kati ya mboka communication il faut kota tolobaka ngo balebele même na bakondi oyo tozaki ko inviter pe na ba média na biso tosaki ko senga eloko wana ke pona nini bozaki ko communiquer pe na bango te na oyo bango bazaki ko loba libanda bofandaka lokola silence alors esali ke kitoko te sikoyo ba décidaki ke bakokoma ko communiquer et je pense qu'il y a eu quand même moi ba effort rebelle salemaki communication comme pe kokota bon nyonso tout topesi kaka na Nzambe topesi vraiment na Nzambe parce que na bokoko baloba une nation divisée entre elle-même ne peut subsister. Donc sikoyo nde loko la to combataka yango to ko kabwana kate il faut to lukata mabe za ndengeni to kangama to fandi to soloni pour to bonsa et c'est ça la lutte que nous continuons toujours ya ko senga na bango kuna ko luka communication pour to lukato bonsa parce que to ko continuer ko zala boité voilà to ko continuer ko zala boité na ba revendication ba so senga wana je pense que ezali pe na ba internet wana na ba Facebook naza na besoin ko italien ngo penza milité parce que au moni en tant que am Africa wo to za ko luka ko réparer mabe alors na ko réparer mabe mboka na biso il faut lobaka il faut expliquer population problème ezali ko leka na mboka population aza mal informée bato libanda baza mal informés et yango ezo sala ba van wana c'est que qui peuvent être chargés à koyo kango donc nani akoki ko expliquer bien biso to telemi na ndenge na biso na conscience na biso to telemi po to expliquer bango to lobi to koloba tala likambezo le kaboy tala boy tala likambo to tunaki boy tala batu bapesa ki to komi pe ko bengisa batu misusu bayoka bango pona ko créer pont ya communication donc ba combattant baza ba congolais baza na bango ba congolais eza ko senga il faut communication kota parce qu'il faut baloba est-ce que bango bazoloba ba nini Mama Feza mokonzi ya mboka mokolo mayelo na kuandisa na ndenge mboka ekomi na kuandisa na ndenge mboka ekokende na autre beli iswawa lelo mokonzi ya mboka bengi dialogue lisolo na kati ya ba congolais na ba congolais pona kobongisa mabe o iso e mokomi mokolo mayelo ezene litomba epai na bino bandeko ya diaspora to pe na kati ya am Africa soke na litomba kasi na kati ya tumba yango to na kati ya masolo ewana esika nini esengeli na mwasi ya kamata pona kopesa contribution na ye pona elonga pe bo moto to pe réparation ya mboka na mabe maso to oyo to komi na moko na elo tozaka la peine a besoin mwasi kaka te kamata mais la femme oyo aza consciente mwasi oyo asosoli ni ya kamata et na dialogue mwasi akoki ko participer te po apesa ba idée na ye. Le problème c'est que dialogue ango bazo kende kaka te parce que ezali toujours na moi makelele. Mais finalement ba okende kaka. Moi je pense que dialogue est ko empêcher biloko ebele. Et ko empêcher biloko ebele parce que to étudier ango mingi et ko empêcher ba faille ebele ko ke osalema.
Je pense c'est ça. Tozali ba partisan il y a dialogue, tozali ba partisan il y a communication. Ceux qui confient les alliés, il faut bon c'est là qui a la diaspora tango molai communication communication côté qui na concertation nationale. Et ça na ba disposition pe ba revendication à diaspora. Bandeko bayaka ba participaka ba pesa biso compte rendu. Le pays a quand même un avancé parce que suite à concertation nationale, diaspora est un ministère. Ministère des Congolais de l'étranger, tout ça la vice-ministre de Sarton Boyamba, Boyamba payé na Africa. Pesa biso pe ba eloko ba décider na ba ko ba pesa pe diaspora surtout là où Italie l'irrévocabilité à la nationalité congolaise. Beaucoup vraiment bazali banda, basi ba changer ba nationalité belé, mais bazo contribuer pour l'amboka, baza pe ko sala ba entreprise et tout ça. Donc ça qui peut l'un des problèmes ba soulever qui et yango pe ba koluka ba sala pe pour ça il faut pas modifier constitution. Tout ça les autres qui ne peuvent pas la importance il y a dialogue wana. Donc na yebité ce qui attend la diaspora. Ngana senga kande na bango ba bima la politique, bazala beaucoup plus côté économique et social. Ça va beaucoup aider. Ceux qui diaspora commis politisé, c'est très dangereux. Parce que la politique en Afrique, c'est le quoi à pototer, c'est qu'on a beaucoup monté. En politique en Afrique, ils ont influencé aussi de l'extérieur. Politique en Afrique, ils ont parfois manipulé de l'extérieur. Alors, dans le cadre, il faut diaspora à la mouka, à comprendre comment ils ont salima, bongo, à contribuer. Malheureusement, mingi bakoti na politique, ils ont ça la moins problème. Je pense que le dialogue, tozo zela, am Africa, na biso peza, tozala pour résoudre la conflit na communication. Matondi mingi mama feza la grâce divine libongo patron netoye mokonzi ya Am Africa World na kati ya mboka Allemagne mikili ya poto tokabwani na yo liloba ya bokabwani okolobanini na bande kubaza kolanda yo na kati ya Congo na kati ya Afrika pe na kati ya mikili ya poto okotala kamera mbiango liboso na yo okoadresser message ya bokabwani nini pona bango pona bolamu ya mboka oyo pe femme congolaise en particulier et puis africain en général kolanda yo. Vraiment on a remercié bino na ndenge bo landaki biso ebandeli pe to komi na suka surtout vraiment na bandi na mois de la femme donc la fête aux mois de la femme écoutez nga na mboka Congo bonne fête de la femme oyo nga na benga kango mois de la femme c'est aussi le mois qui éduque l'homme parce que mobali pe il faut l'éduquer na kolinga moi si pe ko faciliter moi si la tâche et non ko violenter ye. Alors mais en cadre il y a mois de la femme ils allaient plus revendication de droits. Moi, si tu as réclamé droit na ye, moi si tu peux découvrir l'identité na ye. Tu peux pas réclamer droit na ye soko ebité aux anan. Alors na cadre wana to somo éveil pe ya identité, éveil citoyenne. Donc zali pe malamu na moi si à Congo, surtout toza na RDC à la muka à retrouver l'identité na ye, à zoaka pe ko découvrir mingi ko sala pe na instruction na formation, soyez formés. Ba formation c'est belé na zo mona ngo batindela ka pe biso. Bazo lancé ma formation il y a 3 mois, 6 mois, 7 mois, la femme congolaise zala instruite et ko aider yo lobby po osunga lobby pe foyer na yo. Kende lokola mosungi et non lokola OK lokola fond de commerce mokobo. Alors naza ko remercier pe ba citoyenne so balandaka pe numérique à TV vraiment ba mbote na bino nyonso to bolandi biso mingi ya kolobezalité to telema kaka to kanga meloko moko to sunga Congo et telema. Et ça travaille pays d'ensemble. Et là, il y a conscience, tout ça, pour tout sunga, tout aider mboka na biso. Mosapi moko, sokola ke longité. Les autres senga misapi nyos. Et ça travaille il y a majorité, opposition, peuple, tout sangana na kati na bomoko. Donc je pense que nabana poto to bawe bakolanda biso tango mosusu na nzela ya ba YouTube mama to pesi bino ba mbote ebele mama pesa ngaka bino mingi yango to salela ka bino émission éveil ya conscience to simbi mwasi to simbi diaspora to simbi éducation to za kokoba kaka se kokoba nzamba za na binote mama na la su to beti mabakute to lobi mabe ya mutute soki to lobaki mabe bolimbisi dès que vous avez vu mbala ya sima en tout cas na banzi to lobi mabe pa ya mbote na posalité équipe nyonso pe Am Africa World na pesi bino nyonso ba mbote révérend Mose Lufu évangéliste Okenge Vamba Marcel Bakanga yaza kutu bino wa nazara na biso pe na chaîne na biso pe Am Africa World mikolo aza mingi wa travailler
Alors topesi pe maman Neline Eloche Mwalumba la grâce bote na yepe mingi donc ya kokai kozanga pete asa plus komema penda coup de pouce na kati na makambo ya Afrika. Donc topesi bato ebele boza ebele soki totangi tokosisa bakombo ya bato te vraiment matondi mingi mama feza à la grâce pe na mboka Congo bozali pe ebele na yebi merci tokabwani awa bandeko na ngai bana ya mai epai na epai ezalaki bongo mama likambo elongo na mafeza à la grâce divine ali bongo mokonzi ya télévision mpe radio am africa na kati ya mboka Allemagne ali bongo congolaise ya biso ya mboka bamama oyo bakobundela mboka bakotelema butu lokola moi mpona kosunga biso na makambo ya bomoto to mpe prise de conscience elongo ya biso na bino ndongala Eric azalaki nazali ya malilingi mpona kosunga biso soni moloko yango ye oyo matoni mingi na bilonda Nathalie ezalaki bongo koasiste biso na angele pela moko netingia mokonzi ki bamishintwa elongo na bomoto na yango nyonso mama ya Kongo la muka Afrika ekotelema mama ya Kongo zala bomoto boyo Afrika ekotambola tango iso obe liboso ba numéro ya délai affiché benga biso okozanga te ba éclaircissement ba bobori attention elongo na biso pe na bino mama likambo @gmail.com to be www.amalikambo.com okabati biso na makambo na yango iso tokabwani awa botika bongo malamu mingi ezalaki bongo sonie tala mama likambo basalinga ngai mwana mama ntango ekoki anzambe naleli ye tokomi solo suka pasi eleki na mboka bandeko tokomi suka ya bomoi mboka ezanga bakonzi bapeple bayebi epai balela te